ko expliquer ye nazalaki na diama na kotisi na kata njota mwana na kata njota mwana balongo na mwana Angola nde batindi mwana esi wale satake nganga na nzambe azoki pena tapene ko fandisa mama wana amika pena ko tuna ye pena ba pourquoi bondoki ya marque. C'est un dossier compliqué. Oyo pasteur fois beng sa mama wana beng sa mama ayoka bango a engagé banqueteur ti ba koma na suka mais soki ke na lolenge ke mama po aye kota pasteur nde azu raison biso to lobi ngai mwana wana azala ya mama ya wuti Angola azala ya yete atika mputu na maboko ya mama wana parce que acte posé ya kozwa mwana moke akende kosala misala ya makasi na age na ye wana banda kotombola ba tracteur na motu yake tekela mama mo diamant d'Angola au Congo mama wana azo mérité boloko. Alors mama yamba comme bénédiction mputu azo ndambo avina ye avanda na mama yamba soki alandi ya mvutuma kete makambo lokola balobi mama na ngai boy okomona mikole kolekate mputu vie kobeba. Voilà. Vous tous bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité. Esika Bonzambe et Kitarana Loye Monamalo Pena Misala, Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezofuta simana onto ya kolobaki nzama boy tokwaye lisusu wapi na nyonso tu azosalela biso elongo na filo mukwaya motema bivense de homo depuis Londres na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na papa na biso Feza Misia le pasteur et la bouche autorisée de l'Éternel Nazérique et sans oublier na mama Mami Mbunga motema ya papa Blaise Mbunga et na Suisse. Bonzambe na Bonzambe Lola ezobufuta na frère Papi Kongé na l'homme de Simangolo motema mama Sylvie Wachini wa Nation de Font ozozel album qui sera sauvé otozozelango les frères et Papi Kongé na pe na l'homme dédié les pasteurs Joël Longo oyazola na biso depuis Londres motema ya mama na biso Esther Longo bien-aimé lolo tokosolola ni na rien que la vérité. Toujours na cadre pour informer bino bien-aimé ezana bandeko mibale baye na plateau na biso babimeli ngaya wa pona ko sala émission concernant bien-aimé affaire pour tout trésor na les deux mamans bien-aimées dans le Seigneur. Tomé au solola na bandeko baza awa concernant maman Mayamba bazalina trésor pour tout Kotoko na Lubumbashi na mama Oyawuti mama Mimi bien-aimée dans le Seigneur Oyawuti Nangola grâce na ba ya ba prière oyo asalaki et pas pasteur Walesa eza isika kiteli na église place azoki na reprier ayo retrouver ndeko soki komona na son nom comme échappe oyo ke a memaki mwana na ye awa na Kinshasa bien-aimé to sona bandeko oyo babimeninga awa pona kosola le solo il y a 13 ans pour tout avec ces deux mamans bien-aimées dans le Seigneur toza na milliers il y a village tozo sala se mosala na biso ezate que ceux qui ayeto boya rien bien-aimé ba yelinga li solo balobi que photo solo là ba meke peu ko éclaircir sur affaire les il y a 13 ans pour tout na maman Mimi pe maman Mayamba bien-aimée dans le Seigneur. Na gauche na papa Charles oboyebi très bien le lot à pasteur mais le lot a yebisinga que tellement que atanga ba classe à ba droit aye tant que juriste avocat à qui je m'avais dit shalom papa. Oui shalom mon frère. Bonne santé. Elombe azobatela. OK, lilo bana bandeko bazolanda. Non Nzambe apambola bandeko na biso. Je pense que papa Charles azaliawa comme toujours mosali Nzambe parce que mpoto aza mondimi. Papa Charles azaliawa comme citoyen congolais, mpoto azali congolais. Donc mosali Nzambe azali wana pona kopesa likanisi na likambo nyonso oyo ekoki ko komela bato surtout pona ko faire régner paix parce que tout le monde que likambo publicité comme makasi. Ah bon? Voilà. OK, publicité toujours zongela na droite nanga nazalina pasteur Onésime, prophète Onésime, shalom l'homme. Oui, shalom papa Boni. Kimi ezali mbote na bandeko bazolanda. En tout cas, merci beaucoup to Joaquin Ngisa ya kobenga
pona koleka na émission pona likambo etali Trésor Poutou. Donc shalom na bandeko nyonso o bazolanda biso na bandi balanda biso na bokebi nyonso par rapport à ndenge to reparler sur makambo ya Trésor Poutou un bateau ba kotia pena mato ina misu nde ba ko comprendre c'était réalité mususu oyo bandeko basal na nzambe balingi to partager ngona mokolo lelo. Merci beaucoup prophète Onésime papa Charles to déjà na mozindo ya liso na bino ya bino o memelinga lelo avant que to kotana nyo atini bino boya kolobe makambo. Je pense que batindi bisote ezali problème na kati ya mboka Congo na biso na ba journaliste c'est-à-dire surtout bino ba journaliste ba panzi sango tango bomoni ke ezana likamoko eza boye et sengeli bomona pe bato yo peut-être bakoki koloba moi bien na kopesa kali kansi pour que makambo ne trouver solution. Donc eza affaire ya Congo na kati ya Congo nani akotinda biso poto za na Congo to uti libanda Congo te soto uta libanda Congo batindi biso na kati ya Congo likambo ngo pe na kati ya Congo ndo monitoza ko traiter ngo kana kati ya Congo. OK papa Charles bando bazola no de partout olobini pona likambo to kotaka na mozindo ya émission na biso. Bon, je pense d'abord likambo yo eza na publicité makasi. Likambo yo publicité. Ah oui. C'est-à-dire ndenge to na landeli elobeli ya mama oyo awuti Angola. Mama Mimi. Mama Mimi. Mama Mayamba azala na tranquille. Po mputu azana maboko na ye. Azala tranquille. Likambo ndeko Alvin. Likambo zomona oyo tito solo bawo eko luka mutu ya mutu. Ezoluka liwa ya mutu. Likambo zomona. Tozali ba africain. Bazoluka mutu ya mutu ndenge babandiko kondola likambo. C'est pourquoi na sengi déjà mputu azala calme. Mama oyo pe mama wana Mayamba azala na ye à l'aise très calme. Nandenge na landeli mama awutaki Angola. Ne lobeli na ye. Ndenge ndidi kinwa na pesa ki numéro amona pasteur Walesa et comme na pasteur Walesa bango basali prière motoye ko benga ye ke makambo ezali awa na zepso 1 et comme publicité. Publicité ndeni ye ake o prier pour na après ba prière une solution mais comment ra bengi na kupit que papa o ya memaki mona no amona nya ke no rezoyer problème ça église ndenge fonctionnaka. Makambo ekokai pe d'abord koleka pe en coulisses ba trouver ba sage ba trouver bato ya mibeko ba sage c'est-à-dire ba fondité ba trouver bato na nzambe ba sage ba trouver ba sali ba enquête moko secrète ba trouver ba famille ba landeli nanu CCCCC ce qui est simité alors ekoya ko bima na écran na waloko le si ebimi to yebi église n'église. C'est non loin na bandai kolanda ba makamoko ya bakaleson ya mputu na ba pasteur wa bakaleson mputu na église ya pasteur na biso Walesa ba kaleson mputu na ya joueur mosusu Tade na landai Tade penza bimia bandolo bakezalaki ba mensonge to longwe na bakaleson ya mputu eye kokoma mama na ye mosusu aye kobima. Moi je pense de ma part ezala mputu azali mwana ya mama wana ezala mputu azali mwana ya mama wana te mama wana fo bakanga ye nanu mama bakanga mama Mimi oya utangola lokola likambo esi ekomi boy mais nazo episoke landa ngai ndenge likambo ekomeli déjà donc ndenge likambo ekomeli ekomi déjà na mato ya l'état na miso ya l'état ata bafundi nante c'est-à-dire l'état déjà fo akota likambo yo pona nini ndeko na ngai na kati ya mibeko il est interdit ya kopesa mwana moke misala ya makasi ba travaux forcés interdit. Mamo yo abimisi mwana na ye ya 5 ans na diamant mwana nini akokende kosala commerce ya diamant ata opesi na mutu. Est-ce que yebi ke mamo déjà si réellement potaza mwana na ye déjà tekaki mwana na abomaki mwana na ye parce que diamant bandeko basala ba diamant ba didi ke nwani oyo ya tangaki bayebi ozwi muto yo aza leki na yote mwana na yote ozwi mwana no ya moke opesi diamant po aleki sela yo diamant sacrifier ki mwana wana
bako koma pe na nzela moto wana botoli diamant bomi pe mwana parce que diamant c'est de l'argent les robat ba bomana pona bambon mama ya modèle wana azopesa raison que mobile na leka ki zwa moye ya bimana diamant te likolo ya zwa atosi mobile na ye atosi mobile a sacrifier mwana mobile alingaka permettre ye te sacrifier mwana siko lelo azoluka mwana pona ni je pense que au sacrifier mwana après azoloba tango mwana yaki babengani ye bon ti mwana wana komi na maboko ya mama mayamba azana problème te donc mputu wana batika ye sinon bazana koluka mutu ya mputu nazo biso makambo nabi bakindoki ndenge bakindoki ya mboka ezalaka donc makamamo azo provoquer ezoluka mutu ya mwana mobali wana lokola pesa ki mwana ya kotekela ye diamant makamango na ya diamant esimba te na ya mwana kobimisa mwana 5 ans si l'état akolandela ye alors abimisi mwana 5 ans maman ayo kozwa mwana ayibi mwana te mwana ye moko azoloba ke babengana ki mwana place ayaki kotoa bando fana 30 après oui en plus mwana wana 30 ans après alobi abandi ko luke na 2017 sikoyo na 2017 mwana 5 ans tina âge akomi 35 ans au moins que makambo eza mozinde il faut expert ndenge balandela ile kama sai ah bon oui il faut expert pour découvrir makambo et en plus omoni bana tant bana babota maka oui à cause de makila maman mais plus eza makila papa donc ezala mwana na yete mais kola bimisa ki mwana wana na 5 ans atiki la mama yamba mwana soki ba sentir que mpoto abongi mpoto aluka mwa mbongo apesa ye mais mpoto avanda mama yamba na bandeko na ye parce que yozo ni mateke bon nazo zongela yozo ni mateke malgré ba preuve ya ba photo la kisi ke mama wana mimi mpoto adam mwana na ya la kisi ba photo ba preuve tant mpoto azo kola otali ata bilongite ngai na minute oyo eza problème ya kondima lisote ke mwana na ye mais gaffe oyo ya kobimisa mwana 5 ans ke salelo mama mobimba commerce na mobile notiko vanda obimisa na diamant aussi au livra ki alors mwana kezwa ville kola Joseph tika mwana azo zongela yo tozana na pasteur Onésime pasteur prophète réaction par rapport à badi ya ndeko abuti koloba Babiloko yo premièrement ezo sala participer évoquer sous tellement sagesse kokota na profondeur ya makasi pona likambo etali sagesse koye bandenge nini premièrement maman oyo atindaki mwana na na kati na mboka ya Congo baya koteka diamant ndenge pasteur auti koloba premièrement a sacrifié mwana le premier des choses a sacrifié mwana à cause d'argent donc yé na kat na bo moina lelo pour trésor pour tout pas comme beta na équipe comme salami so mwana nazala ki fazer toujours on a place mwana nazala fazer shegi aoyo ka shegi moko trésor pour tout abomaka batu to aza koluna et si maman na lingi ko se présenter aujourd'hui et ça babiloko moko boye ngai ça me fait du mal par rapport même pena basala nzambe nde bazo recevoir ba makambo mususu na bakate ba église na bango moi en tant que jeune prophète ça me fait du mal non basala nzambe mabezate parce que bon na ebite ye alobi ke aye ba didi ki no mutatina ki na église kuna azo prier nde ayoko za solution ke papa atinaki mwana epa na ye amona ni bilo moya bon moni pourquoi na ko par rapport à basala nzambe po moni ba serviteur de Dieu ba comme ba masque moko bona ba bilo moya ko bomba bana na kati pona ko sala publicité na bango osomona ba bilo ko anta na yelanda mama lobi ke no aye na kati église didi ki no na tindi aye kutana mosala na nzambe nani Walesa asambeli maintenant nakutana Walesa te landa bien assemblée na kati église abandi ko prier papa ayaki na 2017 na 2018 nde tanga continue église pa Walesa directement nde ayoki appel babengi à partir ya Kikwiti to babengi à partir Kikwiti directement nde sali Fox ya okutana na Walesa oh non papa na yaki na sambeli na nde kuluka mwana ngai trésor pour tout mikolo ebele banda 2017 lelo nde na 2018 na yekota na kati église na yo nde na yeko se retrouver que non mwana ngai bakimisa ne Kikwiti nde directement eloko na landeli mama wana ndenge basolaki na Walesa alobi yango nante directement Walesa bimisi abino muto basola ye wana za na mwana na ye
na mboka kuna donc faut batinda $20 pour na transport ya moto wana yana mwana ye directement wale ça pasteur l'homme de Dieu bela ba fazer bazo souffrir na kata mboka oyo donc moi ngana na ofanda toujours pona bolingo nazolo ba ke basala nzambe na mboka bana bolingo te il y a des fazer bato bazo souffrir ba fazer des enfants de la sali sarana papa ko sali samsu c'est d'abord ko sali samsu e ba intérêt ozomona lelo ozomona même une église papa wale ça même ba wera ba musicien ba komo kota na bazolo donc bato ba oyo surtout pona oyoka lo balate les gens ba komo ya pona intérêt mon babi ke papa pesaka. Vous comprenez? Totika rôle nzamba sala place naye. Nzambe ne mutu azana rôle yako pesa batu likabo ya bénédiction. Vous comprenez? Tangu yo bandi ko sala publicité. Bon, place na tozana mutoke mo musika. Bon, tozolo bela wale sa balobino faut pesa $20 ya transport. Alekisi apesi $40. Na habité ce bolanda ki ba histoire. Apesi après bakie kuna na kuit baki okuta nan de Congo aboyine. Voilà, apesi $40. Bon, tant guareta zo pesa $40. Es mama ona tininga bandi ko expliquer ye. Nazalaki na diama na kotisi na kata njota mwana. Na kata njota mwana balongo na mwana Angola nde batindi mwana. Esi wale satake nganga na nzambe. Azoki pena tapene ko fandisa mama wana amika pena ko tuna ye pena ba pourquoi bondoki ya marque? Pourquoi bondoki ya marque? Avant na musana nzamba bitono mbongo. Pona ko tia na ko lona likola mabanga te. Na ko lona pe likola banjube te. Faut bisoto lona na kata mabela kitoko. Tangu muto oye bisono ke non na joie ki mwana na tie mwana diamant na âge à 5 ans. Mwana ki. Tangu mwana bimi. Ba yeba bon. Mwana ga ke non ndenge bible zolo ba ke oyo muto a ressemé mabe a olona ngoka. Même maman je ne pense pas que même diamango so ba tekela ki na ndimita zo ki intérêt diamango parce que la acte que elle a causé. Ezala ki tellement mabe makasi. Tellement mabe. Yango wana lelo yo ngai kaka ndenge pasteur otu koloba baza koluka mutu ya trésor pour tout. Aza mwana oyo soki lelo akola ki na kifaze esi mamana lelo ninga komo olela nen trésor pour tout. Kokola no ya trésor pour tout. Ibiki maman a beaucoup le trésor pour tout. Maman a odono manger mbongo mobo akoka na ebite montagne no akoko de manger maman parce que maman atanga beaucoup le trésor pour tout. Ba risque ba maladie mama kambe bele kolata ya mwana kolia mais lelo sibitima na ebite ndeko journaliste en tout cas makambo za bena tellement ebele ya ko analyser pour na likambo yo pour na opesa solution. Mais maman abeti lisolo ke ya banga ki mobana azaki trop de jaloux zou ele kaki makasi azaki trop jaloux moya libérer ye ezalaki te yango nde atindaki mwana. Exactement. Merci pour notre ndeko journaliste. Maman na tanga zolo ba ke ye mobile ne azalaki jaloux. Maman bazo fan de si kama ko na kata ndaku na mobile na ye. Maman na papa bazalaka na dialogue na kata ndaku. Osomona bana plan na bango lelo na minute o patbe diamant soki eutaki na para mama. Arobetira mbane lisolo tala diamant na zoki boena na minute yo tozo sala coopération na mutu X. Mutu X na moni bon lokola msusu ngai mosi na ko kende te papa bo kende na ye. Mais boye bandeni ya ko cadre mwana pour maman lobi ke à l'époque là ce qui ba diamant ba moni on a kata njoto ya motu ba okanga bango après pendant 6 ans ba okanga après pendant 6 ans le quoi de bande ko mona de ba convient ona alinga ko bandeni ya osolo na mobali na ye ba soli calmement ou bien mobali loko na ngana obeta c'était maman na papa et loko liboso ba linga ko protéger la mwana eza diamante ndeko journaliste eza diamante lelo batu musutu lelo tozolo babo eza na batu musutu ndenge tondo yo kata tozalaka bana mike ke diamant ko na mabele limo rape osomon lelo so pas d'abord ozoki pe na diamant na ko iso na mabele pe limo na ngoto ebungi osomon je na bandi na penser ya papa lokwa zaki zuwa na penser ya mama bakoki ko boma mwana yongo moni mimi mboko yo batu musutu bazu ba mbongo ebele ba sacrifier pe batu pour le long ndenge to mona dia o tie dia mona diamant na kata njoto do directement sacrifier mwana lelo eba vie ya mwana na te. Mais le trésor pour tout. Nenga zo kende musu a venir na e ko le ka ba diamant a livrer mwana. Comme diamant. Ozo mona dans Nzambe tozo ngana Bible. Histoire ya Moïse. Moïse atalaki na destinée. Destinée o Moïse atalaki nango Nzamba atalaki comportement ya Moïse pour bande ko protéger peuple Israël na kata Égypte.
ba égyptien bazo compliqué bana Israël mais Moïse azalaki na intention moko ya protéger ko tal sama ki mabe ozo sala moninga passion ya omona yo po omona mais aucun nzamba azali na intention pas Moïse mais maman Moïse tango loué pesami ke babo mabana mibali nyonso oyo basili ko bota manakati na Égypte babi maman Moïse akeko zwa mwana akeko bwaka ye na kata mai mais ko bwaka na kata mai ezalaki révélation ozomona pour maman na suki azalangi na besoin par exemple Moïse akufa parce que maman na dotala mwana na memi 9 mois na kati libumu ndeko journaliste s'il te plaît 9 mois na kati libumu maman na il ko protéger mwana ligne mwana bien ti akeko tie na kata mai ozomona yango moni muto azalaka na nzamba azalaka na révélation tango akeko déposer mwana na kata mai nde directement mwana ya mwasi na kati na kata ndako ya pharaon nde bible lobi aye ko toka mai tango aye ko pouselo directement yoki mongonga ya mwana nde asili ko lokota mwana wana ozomona tala kutu na otokozonga ndeko journaliste mwana ya pharaon aboti kutu mwana wana te mais bible lobi ayoki compassion envers cet enfant ayoki passe ozomona lokoti mwana wana les choses graves bango na kati na royauté na bango bande ko luka mwana mobali basani babomaye mais bakute na mwana mwasi te bakute na mwana mobali na kati na bango bisika bazalaki ba protéger les sous mwana wana lokola bando ba protéger mwana na mais mwana azaki makila la bango te bongo chiko oya makila yo boti au livre après ko bonga yoye papa toi ba ko réfléchir pour na likambo. OK papa ça oninga ko lo bata na poser quelques questions par rapport à mobile na raison ya maman yo pona zwa ezali raison moko non fondé pona nini oza sûr que maman wana lelo ko témoigner ayeb sabiso ke lokola mobile na lekaki zwa mobile na bando tikete abimata na coin partout abando kende azaina mobile wana c'est faux à cause donc raison ya zwa ezali ata eza fondé te ndenge ndeko awuti koloba lelo biso mibali soki mwasi no azana zemi mwana botami na yo mama na mobali to luka kakomona mwana wana ko protéger ye ya 5 ans zwa yango ya modeline oyo papa leki zwa ozo mwana na yo otinda ye en plus basi obiso to yebi na mokili basi ata mobali azazwa ata mobali azo surveiller ye soki mwasi alobi obima na mobali mosusu akobima mama wana yebi yango soki mwasi alobi quelle que soit surveillance na yo tia sécurité alobi akobima na mobali mosusu akobima ato contrôle la téléphone na ye so alobi akotinda SMS na WhatsApp ekende na makango ekokende do biloko mama azoloba mwana koli soki bazana besoin enveloppe basenga bapesa imatika kwa mbrier vie ya mwana acte posaki yango asibiri yango lelo jusque là mputo azala kimia na mama même ba photo moni utaka kutala photo moko oyo alakisaki ya trésor mputo na âge ya 5 ans omona ki ondeni ngana sepelaki mingi na photo ya mwana mwasi ya mama Mayambo akokandi na trésor oyo alekaki na émission petite sœur mputu mais maman alobaki abotaka mputu ye moko na ba petite sœur te mais na lobi mama Mayamba mama Mayamba na monaki mwana moko mwasi azo témoigner sur mputu ya yana ye mama koto alobi abota kaka mwana moko ndeko nanga to kanisata avant bakoma na minganga au perdre mwana na yo na 5 ans alobi koma mwana ezai trésor soki mafana soki mafala soki nani alors koto yo ba yeko pesa ye mputu est-ce que oza sur na 5 ans oko yeba mwana na yo après 30 ans oyeba ete loba mwana wana nde moke akoyeba yo ke o mama na ngai soit babando benge boy soit ngape babando benga nga boy mais mon problème na zonge place ya pas pasteur on doit photo ba obetna lisolo la photo oui c'est ce que j'ai dit photo ya mama wala kisi o ya mputu mwana moke na mputu mukolo ngana zana ba photo ya mwana na ngai ndenga zalai moke azana moke ba moi na ndenga za lelo na 7 ans elongi moko mais long photo ya photo wana o ya mputu mwana moke na mputu lelo en tout cas bilongi wana eza ko bala na te bon ya petite sœur mputu non petite sœur en tout cas kuna misu munoko mwa matama na bango
en tout cas ezokende juste. Parce que yo li parle olingo loba ni seke maman Mimi azokosa na ye. Par là na lina lobake maman Mimi aza mo babies. Par là yango wana maman Mimi aza mo babies. Pe biso ba pasteur to lukate ka succès. Dossier oyo eza très glissant. Eza dossier ya kosakana te. C'est-à-dire que eza kaka teke po mondimi wana ye ko sambele pa na yo nombre ba membre na yo ebakisami mbala moko ndimi ye na makamnyo sozolo bake makambo eza bongo bien parce que Didi Kinwani mutatindi nokola baboka kaya aza na mbongo bon Didi Kinwani mutatindi biso ba pasteur to lenga non c'est un dossier compliqué oyo pasteur fois bengisa mama wana bengisa mamoyo ayoka bango engagé banqueter ti ba koma na suka mais ce que na lolenge ke mamoyo po ayekota pasteur nde azui raison biso to lobi ngai mwana wana azala ya mamoyo ya uti Angola azala ya yete atika mputu na maboko ya mama wana parce que acte posé ya kozwa mwana moke akende kosala misala ya makasi na age na ye wana banda kotombola ba tracteur na motu yake tekela mama mo diamant d'Angola au Congo mama wana azo mérité boloko. Mais les choses graves, voilà. Les choses graves ndeko journaliste na bandi tant toujours na makambango tomoni présence ya mama yemoko nazo ibate mama mobali tato aboti trésor putu mobali ya mama na akufa to azana bomoy fait ça kufa donc bon tangu ya kufa linko lobage papa ya papa trésor putu azana batata lekite azana batata mwasite o bakoki kozala associé na mama wana tant bazoya bazo présenter que non ngai mama tata mwasi par exemple témoin to papa kulutu to papa leki donc mama kaka yemoko ko livrer mwana kaka yemoko azobima atteinte makambo eza ndenge pasteur otoloba eza tellement agression ngai pona ngataki miso aigle ya prophète eza loko ko pesa non mwana ya mama oya bokoli na mwana wana bo même trésor putu na éviter to yoki était mais trésor putu ye mo pe na analyse na ye c'est lo ye azomona ke mama na mususu ndaza mama na ye parce que mama wana uti Angola ayekuta trésor putu na ligne ya mama wana ozomona eza ba biloko mususu ndenge mosala na nzambe otoloba toza ba sala na nzambe toluka atika ko bakisa batu na kati na église mais to bakisa batu moko ba problème na bakati ya église analyser likambo yeba ndenge ni ya kotete likambo avant likambo ezala publier pour batu mususu ba ibala kolanda biso ataki ba sala nzambe eza choquant eza tellement passé na kati ya motema. Merci. Permettez, je pense na ko bakisa likolo oyo mon frère alobi omoni ba papa leki qui se respecte na ba tante dès que ba monique ozu mwana moke otinda ke sala commerce faut ba tomboka. C'est vrai. Faut ba silika. Donc ce qui peut ba papa leki wana ba yena plateau mwana na biso c'est bizarre. Deuxièmement dossier eza na mvutement monene. Ato lo ba komba sala nzambe. Eza na mvutement monene. Omoni mputu ndenga zana ba luka ye petro assemblée na église wana. Nde ba luka ba edingwe ndenge ba luka ba kana ni yoza na ba prêtre tozo lo batika ka oloba ni wera pe akenda ikuna tibaka ba lobi ke ba luka putu yango no kende toza lisola ba kaleson bon wana za ko luka kasi tango zana ba kaleson na nganga ba obenga po ya ba salo délivrance te ato likino pasteur non likambo ndenge za omoni mama wana aza côté ya papa pasteur dès que bakokata ke mputu mama no yeyo mputu akesuka wapi akolana mama na yeti mama na ye azo sambela wapi ba okisuka wana eloko ba oluka mputu po basuke la place wana mputu azala mayele ata basali makamba sala na mokila mvutume eleki makasi ke wana mama na yo akeba mamoyo atikali yo so bimisi maloba nde place na biso ke bandoke bazoluka moto akolia makambo ekomi makasi ata ba conclure ke mama na ye yeyo awuti Angola mputu atikala na mama yamba azwa mama wana soki azana besoin ya diambonga diamant babungisaki batanga ngo ezalaki combien comme pour toi azana moyen mama zwa sala vie mais tikanga na mama yamba parce que omoni to mona minga moto aboti mais to mona gate moto abokoli mobokoli nda sala kabo en plus mpoto atana moto ke mamoyo a livraki ayi na yete mais a livraki akeko bonga c'est-à-dire mama yamba azali bénédiction na ye soki mamoyo mimi ozalaki bénédiction mputu akotinda mputu take lukele mbongo na age wana atinda mputu take lukele mbongo na age wana alors mama yamba comme bénédiction mputu azwa ndambo avina ye avanda na mama yamba
Ce qui a landé en votement qui était makambo lokola balobi maman na ngai boy boy okomona mikolo kolekate mpoto vie kobeba. Voilà on a kolo. Merci beaucoup. Lilobana Yasuka Mbote, votre numéro de contact. Liloba ezali que basali na nzambe tozala très prudent pe bato nyonso bazali ya biso. Ata mwana yo kamba kazwe problème na mwana mosusu eba pa ke mwana wana zaka ya yo gérer likambo kitoko surtout makambo yo kenda kosuka na ba tribunaux pour likambo yo eza ba makambo esuka kana ba tribunaux. Il faut basali na nzambe azala très très prudent na yango. Na koyebisa pe bano bazalaka mama asundoli yo abwaki yo papa moko azwe abokoli yo ou bien maman moko papa moko achaika mama zem asundola zem mama azwi mobali mosusu abokoli yo yeko bongo komi mutu ba yeko yebso tala tatano ye wana omoni papa opamba okena tato yo asundola yo basala attention eza bana moko ba vie kendaka plus na nzela ya liwa na ba malédiction. Nzambe apambola bandeko bakolanda biso balanda likambo yo eleka na ndenge moko akimia tozana 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. Nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso y compris yo ndeko pe bandeko mosusu. Merci papa Charles, prophète Onésime. Merci beaucoup na bandi lo bananga ya sozwa richetité tozwa pour tout trésor to katayi katikati na banjeza ba histoire moko eleka pe na kati ya Bible o histoire ya Salomon na deux femmes prostituées ndenge ba kendaka kobota bake kobota baboti na mpanjuko na mwana mpanjuko to mwana mais bilobi o wana na katikati ya butu afandelaki mwana mabe nde mwana ayaki na kokufa mais muto mwana ayaki na kokufa mama wana atomboli mwana na ye ake kopesa ye na epa ya mama mususu nde azwi mwana muninga ya malamu aye na ye na mopandi na ye mais eloko nga na koyi kosenga makambo yo esenga jugement na biso bato te esenga nde nzambe asala nini asala donc sagesse nzambe telema ndenge roi Salomon lobiki azoloba non nkolo nazana nga na eloko osenga oto mais pesa ka sagesse na yo pe nkola abombiselaki eloko mo lobi osala osomona directement kolo eloko na se na moi oyo ndeko journaliste kolo eloko atikalaka kolo eloko kolo loko atikalaka kolo loko tangu mama na fandeli mwana kufi directement ba yepa roi Salomon bino roi Salomon to yeli boso na yo pona likambo kati ya likambo yo mwana ya kokufa aza mwana ya ndeko oyo oya bomo ya za mwana ndeko oyo na katikati ya butu a changer ngai mwana mais roi asalaki sentimenteur bimisa ba $40 asale sentimenteur bimisa mbongo esi roi Salomon zanga ki mbongo monsieur opesa mama na bité botika makambo yo soka mbongo par exemple $3000 to $4000 kendo sala couchement mususu te a luka ki a tranché les comme na ndenge ezali osomon nde directement bandiko kosambisa bango sambisi bango papa directement sagesse nzambe ye nde alors bon lokola boole la mwana oyo tozo mwana oyo to diviser na katikati nde mutu esabomi mutu azala suna tina mutu ta osomona donc oh wana maman ne ko tia bomede ya mwana amoneke oui bozo mwana bokata katikati mais oyo azalaki kolo mwana habité bo pesa ye mwana oyo essentiel na mwana ngana musika osomona eloko peut-être très important na zongi sino ya pasteur pour ni maman na uta ngola ta koloba on a moni trésor pour tout soko za ngai so sambeli mutolu soki ngai o katana na nzoto na ngai te trésor pour tout za makila na ngo luka ngai paki na kimia tiki vengeance nzambe salam pourquoi donc bazo créer ba biloko mususu boye na bona deuxième des choses de notre betolo sur la Moïse tellement babwaka ki mais tango ina ndako pharaon directement babi bulukila biso mona musala o abanomelisa mwana oli libele mais directement basukaka na libele mama ya Moïse propre OK maman Moïse ayena kata ndako ya pharaon akomi ko travailler le kola mwana musala mais azayi mwana musala te na langage nzamba azaki mama na propre te totika vengeance nzambe et sala na osenga. Merci beaucoup. Numéro ya contact na ngai ezali 00243 82 50 16 410 nde so bobengi boko zo prophète 00243 82 50 16 410 nde numéro ya prophète Onésime Mbambo Manzambe. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon Zambé na bon Zambé.
lola ezofuta nsima na nto ya kobakenza maboto kwaye wapi baji